IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Yangonga na te aka l'église na lobi na banga ka mutu oyo ajenaka 17 jours te. Na banga ka mutu oyo atambolaka na prière à makasi te. Menga na banga ka mutu oyo abanga kanzana. Mais okoki kozala na vie à sanctification, oko prier 2 minutes, prier no eza efficacité. Okoki kozala mutu oyo tambolaka na ba principe nzambe, oko prier 2 minutes nzamba oyoka yo. Nzamba zelaka na ete mouvement fo muta fuka ma posa lelai. Nzamba zelaka te mutu fo azwa attitude moko sérieux posa lelai. Tangu kaka yo za connecté na molimo sant. Ezo na cuisine, ezo na position nyos, mais soko za connecté na molimo sant, même prière les années efficacité. Prière eze loko oyo échange ka pardonner sa vie à bato. Yo zo landango za na problème moko songolo activité à vie de prière. Yozo landango na problème moko songolo activité vie de prière. Mais ce qu'on activer vie de prière, on a facilité na kata mabele o. Muto assemble la ka solo mais azwa ka facilité na kata mabele o. Ata bisika baloba ya kokoma avec la prière kokoma. Ata bisika baloba ya kozwa avec la prière akokoma. Ata bisika baloba ya kokoma akosomba te. Ba tebele lo bazo ba promotion na musala à cause de prière. Mais muto adindaka na kata prière à makasi. Bisika o limitation ezalaki akosutuka ka appel moko après prière. Nzamba saleli. Bien me kobanga te. Na ninka kopesa ko aposa ko sambela. Na ninka na pesa ko aposa ko lukanzamba solo. Bien me zwa révolte na kati na bomo inayo. La muka na butu sambela, la muka na 5h sambela, la muka na 15h sambela. Bien me er nyoso za na kati na présence nzambe. Bien me muntu za na kati na présence nzambe afasita kanzambe pa kota makambu na ye. La prière. Tangu Salomon asambeli bibelobi moto ekiti etumbi. Prière oyo kokota bien aimé ekotumba célibat famille na yo ekotumba maladie ozo tumso tangu mulai ekotumba pauvreté o etelemelio ekotumba bitumba nyonso ezakano vie tongo midi pour ekotumba ba problème nyonso monde etene bethelio bien mozana libanda mboka mais ozana kimia te avec la prière nzamba opeso kimia. La prière échange ka pardonner sa vie à bato ekoko kwesa masque de vieillesse ekoko kwesa simbami Bobengi tozana na pona bino en tout cas nzambe apambola bino nazo lancer ka appel tozana kati ya chantier à église en tout cas ndeko nango zo landa maté o momesano pena to mesana ko senga lelo côté mais soko simbami bien aimé ya ko sunga biso soki pe mo réalisateur cameraman akoki ko filmer la kisabino ndenge ni to komi na kati na chantier église ya soko tinde biso ta saki moko asima nzamba ko pambolo soko tinde biso ta brique pamba nzambe akopambola yo soko sombeli biso ta chevron pamba to tol nzambe akokanisela en tout cas mutu sto ko simba na kati na message oyo ko hésiter te pambola biso na yebi ke nzambe akosala beme ozo sunga mutu te ozo sunga ne nzamba lola mutu sto tonga ka temple nzambe nzambe akanisela ka numéro na ngeza na se wana soko simbami zala na biso soutenir biso na yebi ke nzamba za na contrôle numéro mosakoleza wana bien aimé obengi mama dodo na koyamba yo mama dodo naza besoin ta brique moko na tinda nzamba kokanisa naza besoin ta tol moko bien aimé ekosala malamu to tonga kalate awa na Congo tozo koma na bambula soko tali ndenge tozo sambela en tout cas eza pasi mimi na yebi ke nzamba otika biso te. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Na bana nzambe nyonso shalom na bandimi nyonso ya IHP Média mbote na biso nzambe o apesi biso susu makasi ya ko ekasusu likolo liboso na bino en tout cas nzambe apambola biso bien mekola mukabo eza habitude te nzambe ayebi pourquoi a permettre yo na ngai to mona na susu na circonstance na nzela etandoike nzambe apambola biso sans plus tarder to gumbi mitu na biso po to banda misala na biso papa to pesi merci to pamboli yo totiki nyonso tokosolola awa eza pona nkembo na yo oya yo te ezala musika na kombo na Yesu Masia amen 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 lelo tozana thème kitoko nzamba pesi biso sur la prière ezali nini ezali lisolo ya moto na nzambe prière ezali eloko oyo soki mutu activango na bomo inaye makambu oyo nyonso ezalaki makasi kokoma pete na kati na losambo mutu oyo atelemaka liboso na nzambe nzambe akotaka makambu na ye nzambe abundelaka ye ata azalaki na bitumba lolenge nini ekomaka facile parce que aza na lisolo na nzambe bien aimé la prière eza dialogue ya mutu na nzambe na koyeba kolakisa nzambe babesoin na biso baposa na biso bakolela na biso yango nde ntango tosololaka na ye epesaka biso makasi mpe tindaka nzambe
nzambe na biso a répondre biso to bima na kati ya ba situation moko. Sans plus tarder tozo tanga na 2 Chroniques 7 tokozwaka verset 1 Bible lobi nini. Lorsque Salomon a eu achevé de prier, le feu descendu du ciel et consumant l'holocauste et les sacrificateurs, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Amen. Ya solo awa Bible lobi na biso ke tangu Salomon asisi ko sambela moto ekitaki. L'air moto ekiti etumbi banzambe ya bal. Etumbi ba sacrificateur, etumbi biloko nyonso mabe pe kembo na nzambe monisamaki. Bien-aimé ni koloba nini? Muto asambelaka azana facilité ya ba makambo ebele. Okoki kozana kata libota moko balingela bino bolamu. Okoki kozana kata libota moko bapesa bino chance te. Okoki kozana kata problème moko elekeli o makasi. Okoki kozana kata situation moko ewuti na mokili ya molili. Poto bika biloko wana ezo senga yo otelema na losambo pote nzamba longolo alongisa yo. Prière juste Bible lobi ezana beaucoup d'efficacité. Muto asambelaka ya solo bene nzambe akotaka makambo na ye. Muto asambelaka ya solo bene nzamba bundelaka ye. Ozotala partout dans le monde de tuer, quel que soit problème aux anango, ceux qui ont activé kaka vie de prière, au cause na facilité ba makambebele. Muto alo azalaka na facilité ba makambebele o aza muto azolu kanzambe na bosolo. Be me pote prière na yo ezala makas, ezo senga yo ozana intimité na nzambe. Pote prière no ezala exaucé, ezo senga yo otama na crainte de Dieu. Pote prière no ezala makas. Bible lobi awa tangu Salomon asisi ko sambela moto ekisi. Be me pote moto wana ekita et tumba ba loi établi et tumba ba problème ne se télémelo et tumba makamlo stezo le lisao et tumba célibat et tumba pauvreté et tumba malade et tumba situation to mokimoli les ko imposer liboso na yo pote bitumbana e kata na ezo senga na kata na losambo on a pe ezala agréé ezo senga yo oza mutu oyo obanga kanzambe be me soki yo banga kanzambe te prier ngo za makaste le na église na biso tozo mona batu batondi nisto ba otanga kombo nzambe. Tozo mona na kati na bomo ina biso na ba mabota batu nisto balinga kombo nzambe. Mais soki to landeli batu wana okomona kati na bango atako bazolo ba makambo na nzambe eloko ko différencier yo na bango ezaka ba marche. Bana nzambe belé alingi nzambe alingi ko gêner alingi ko prier mais alingi te ko tosa makambo nzambe azolo banaye. Bien mais prier comme maka faible ce qui mutu azotambola lolenge nzamba lingiti. Prière est comme maka faible ce qui mutu azoto sa ba principe. Prière est comme maka faible ce qui mutu azo salate oyo nzamba ebisi. Bien mais yo za mutu ozona eloko moko ozozela liboso na nzamba. Oza mutu moko ozozela likambo moko episongole pa na nzamba. Ozana libitumba moko etelemi ozoluka nzamba bundelo. Pote nzamba longiso ifoza na kata lo sambo oyo ya mutu abanga kanzamba. Ya nga na te ya kan église na lobi na banga ka mutu oyo ajenaka 17 jours te na banga ka mutu oyo atambolaka na prière makasi te mais nga na banga ka mutu oyo abanga kanzambe. Bien mais okoki kozala na vie ya sanctification oko prier 2 minutes prière no eza na efficacité. Okoki kozala mutu oyo tambolaka na ba principe nzambe oko prier 2 minutes nzamba oyoka yo. Nzamba zelaka na ete mouvement fo muta fuka mapo salela ye. Nzamba zelaka te mutu fo azwa attitude moko sérieux po salela ye. Tangu kaka yo za connecté na molimo santo. Ezo na cuisine, ezo na position nyos, mais soko za connecté na molimo santo, be me prière na efficacité. Prière ezeloko oyo échange ka pardonner sa vie ya bato. Yo zo landango za na problème moko songolo activité vie de prière. Yozo landango za na problème moko songolo activité vie de prière. Bien mais ce ko activer vie de prière oza na facilité na kata mabele o. Muto asambela ka solo bien mais azwa ka facilité na kata mabele o. Ata bisika baloba ya kokoma avec la prière kokoma. Ata bisika baloba ya kozwa avec la prière akokoma. Ata bisika baloba ya kokoma akosomba te. Ba tebele lo bazo ba promotion na musala à cause de prière. Bien mais muto adindaka na kata prière à makas. Bisika o limitation ezalaki akosutu kaka appel moko après prière nzamba saleli. Bien me kobanga te na ninka kupeso ka posa ko sambela na ninka na peso ka posa ko lukanzamba solo bien me za revolte na kati na bomo inayo la muka na butu sambela la muka na 5h sambela la muka na 15h sambela bien me heure nyoso za na kati na présence nzambe bien me muntu za na kati na présence nzambe afasita kanzambe pa kota makambu na ye. La prière tangu Salomon asambeli Bible lobi moto ekiti etumbi. Prière oyo kokota bien aimé ekotumba célibat famille na yo ekotumba maladie ezo tumso tangu mulai ekotumba pauvreté o etelemelo ekotumba bitumba nyonso ezakano vie tongo midi pour ekotumba ba problème nyonso monde etene bethelio bien mozana libanda mboka mais ozana kimia te avec la prière nzamba opeso kimia. La prière
Prière échange à pardonnance à vie à battre. Et quoi ça masque de vieillesse. Et quoi ça activer la vie de prière. Bien nzamba osalelo. Nzamba ebi makambo azobundela biso. Bien me moto asambelaka basakanaka na ete. Moto asambelaka makasi. Aza bombi moko na kati ya libota. Parce que tant ya azobondela, moto ezokita ekotumba na ba loi établie. Na ba coutume ma famille na biloko nyonso tu ekangaka bino basinga luketu nyonso etelemela bino na famille ba cérémonie nyonso tu basala bino bomwa na oyo yeba na oyo yeba te avec la prière ekokwe yango monaka mutu soka bani ko sambela makasi bandoto na epe changer akoma kolota bandoto moko nzamba bani ko révéler que lupango moko boye bokolaka bisika moko boye bovandaka mutu moko boye bozalaka na ye ta musio bande koyeba te pourquoi zaka pembe na yo ta musio bande koyeba te pourquoi mutu na zaki pembe na yo ta musio bande koyeba te mission nini moyina tiaka ye mais avec la prière ko découvrir la prière ko découvrir identité à famille na yo ko découvrir identité à libota na yo ko découvrir makambo ebele o ezana kati ya ndaku na yo avec la prière ko découvrir yam ezana ba misana moko ya molili o ba otena msina nzela ya bana na nzela ya mobile na nzela ya mwasi na kati ya libota o yo yebite mais avec la prière moni bible lobi invoque-moi je te répondrai je te montrerai les choses cachées mais avec la prière biloko ebatama na famille ko bima ndo mona makambo so bat basala kana nkukuta yo bandi ko bondela makasi makambo ebimi na poisse ndo mona mutu muso bande ko temela bino babenga ke bango bandoki gentil bolia kana ebo melaka na ebo tambola kana mais tango yo bandi ko sambola ka ba prière makasi boko mbinemi combien de batu bayina yo po yo koma ko sambela makasi combien de batu bakotela ontoki kaka po yo koma na ba prière o koma na ba combat ebele par rapport ya ba dimension ya prière o koma nango o koma na ba problème ebele lem na kati ya famille lem na kati entourage par rapport ya ba prière aux anango bien mais biloko na ko bangisa te po muza ko bundo bitumbane zaka kanzana accroche-toi à Dieu. Avec ta prière, il faut changer d'ordonnance. Tala, ce qui nous embête au baki na tour de Babel, bat basangani a panza bango, ako panza pe bato basangani pona kombono, ako panza pe bato basangani pona libota na yo. O bazo vanda pona santé na, o bazo vanda pona musala na, bazo vanda même mukanda na poto, bazo vanda makamno ebele, be menzamba o panza bango. Paix sans ambe confiance. Activez vie de prière. Bible lobi na biso Salomon tanga sisi ko sambela moto kiti. Na kata prière no kiti sa moto consumé biloko nyonso tu oyo ko empêcher ke mbwanzambe na bomo ina yo. Moto est consumé ba makambu nyonso tu oyo ezo zikisa libota no. Eza na ba komba musu na kata famille ezo wumela parce que nanu cultiver vie de prière te. Joie décision à côté les mains. Anezana bien-aimé. Yoko changer makambo kana 2022. Yoko changer situation na kata bana na yo. Yoko bongo la makambo ebele na ndaku na. Bien-aimé, zoka confiance en Nzambe. Tu as vie de prière. Tu as conscience na eza tranquille. Oko témoigner bolamu na Nzambe. Nzambo to sambela bien-aimé azana bon moi. Ngai mama dodo na yebi makambo na zolo bana bien-aimé. Ngape na wuta dans les néants. Mais avec ce Dieu là, azobe manga di tape de jour au jour pour nazani na kata présence na ye. Yo pe soko kote na kata présence ensemble. Ako mema du jour au jour. Bisika o ya linga mema on a vino okokoma. Bien le moko koma. Okokoma parce que Nzambe no za makazi. Likambo wana pe ko sila, batu wana pe bakolonga na vina o banobeta bango lokola lisolo. Makambo wana pe ko kata na okuba na nembo moko songolo, nakutana kana makambo boye. Nakutana kina likambo moko songolo. Metango na koti mabondeli Nzamba bundi. Bien le Nzamba ko bunda. Akobundela yo pesa ikaka confiance tellement na kata lo sambo makambo ekosila okotémoigner Nzambe Nzambe alingaka mutu achapa bemeso kotie pa Nzamba okota likambo tango yoki matea o comprendre na kata dossier wana ezo leliso ezo kato pongi ezo kato appétit ezo tioba tourma na mutu bien metika ngona luka Nzambe mata na prière Nzamba ko bundelo oko témoigner Nzambe apambola biso. Voilà muke Nzamba tsekinga na to partager sur la thème kitoko sur la prière. Bien mes prières et c'est que ça kamoto. Atam tazaki mama na kati na prière comme moi c'est sengo. Atam tazaki kolela lela la kati na prière comme mute sengo. Bien mes prières ezongi sa ba relation e kufa e kozonga. Na kati na prière oko bungi sa soit musala moko. Na kati na prière e kozonga. Na prière e ko zongi sa ba relation o e katana avec la prière e kozonga. Bien me yozo landangai to sakaka landa makambo etai lo sambo bien mais zongi la vie de prière nazo ko encourager batu nyonso to balemba bazali ko sambela ebele bazo sambela lisusu te ba koma dessus par rapport ya ba makambo bakutana nango par rapport bazaka blessé na basai na Nzambe bien aimé kotala bango te yo tala marche na Nzambe Nzambe nda futa ka batu akofuta yo Nzambe apambola biso voilà numéro mosakoleza wana soki bo simbami
bobengi tozana na pona bino en tout cas nzambe apambola bino nazo lancer ka appel tozana kati ya chantier ya église en tout cas ndeko nango ozolanda mateya oyo momesano pena to mesana ko senga eloko te mais soko simbami bien aimé ya ko sunga biso soki pe mo réalisateur cameraman akoki ko filmer la kisabino ndenge ni to komi na kati na chantier église ya soko tindeli biso ta saki moko asima nzamba ko pambolo soko tindeli biso ata brique apamba nzambe akopambola yo soko sombeli biso ta chevron apamba to tol nzambe akokanisela en tout cas mutu nyonso akosimba na kati na message oyo ko hésiter te pambola biso na yebi ke nzambe akosala beme ozosunga mutu te ozosunga ne nzamba lola mutu nyonso atongaka temple nzambe nzambe akanisela ka numéro na ngeza na se wana soko simbami zala na biso soutenir biso na yebi ke nzamba za na contrôle numéro mosakoleza wana bien aimé obengi mama dodo na koyamba yo mama dodo naza besoin ta brique moko na tinda nzamba kokanisa naza besoin ta tol moko bien aimé ekosala malamu to tonga kalate awa na Congo tozokoma na bambula soko tali ndenge tozosambela en tout cas eza pasi mimi na yebi ke nzamba otika biso te akosoutenir pesa musala na ye akopambola nzambe apambola bino nazobonde apona bato nyonso tu oyo baza fatigué na ba prière baza dessus na makambo ya nzambe place ozali osimbi kaka motema na obondela pona yo papa na pesi yo merci na bandeko nyonso baza bazwi ba déception na nzela losambo bazwa dégoût mais lelo zongisela bango vie de prière zongisela bango via losambo o bango babungisa kitango molai pesa bango makasi na yebike na kati na kozonga na yo liboso na kobongisa alliance yo na bango makambo ebele kofungwa masunga moko na moko abima na situation na ye na kombo na Yesu Masia amen nzambe apambola yo bye IHP Media, la chaîne qui vous édifie.